J'aime le Congo. Véritable drapeau à Congo Angola. Proverbe 30-30. Kolomboka. Kolomboka. Boka Kabila asombi bateve nyonso ya Londres, asombi na bakombata. Nani aza mukolo mboka? Batraitre batoni na mboka, bakombata acheté, bakombata lokuta, ba faux pasteur, ba pasteur à Pakuru baza bato PPRD. Merci la Kwanzila. Merci la Kwanzila Bozali bongo na spécial breaking news. Normalement na ngana sala ngote parce que na sala ki breaking news à samedi. Bino mo bomoni leki na biso Marceline a outi ko constater ngo que chaîne aussi ba teka kala Kabila pesa mbongo ebele et pas pasteur Pakuru et pas ya président ya nini président na bino ya communauté o bengaka ngoma muyombe gauche ba collabo bazui mbongo balingi ata combattant moko aleka na TVT bazui ba combattant o batanga te bazoba ba s'associer na bango pour ba kosa bato ke ba combattant et pourtant mboke se kei chaîne kei na bandi ko loba makambo depuis 2011 bobenga ebele oza solo mamba solo ba boy na mais ngana kosa bino pona ni nazana tina kosa te naza mosai na nzambe, je suis père de famille na ko le kate na TV na bando raconter ba salade pourtant bana nanga bazo mona nga naza pe koko mwana nga liboso azobota donc na kokosa la te nazali pasteur na leka na TV kokosa nazo yoka mongo na nzambe na loba so na sibino ke lelo oyo botu na vie Thomas akenda kosala test na viva la muzika nkosi ka mo bomona akenda kosala test na viva la muzika Yeshua les rasali test na viva la musique Yeshua akei sikoyo na OK Jazz bakokutana na vie moko aza na Manchester awa Jémi José et yemta ba pesa na ba plan o ka leki ya mi José akufa mwasi botuna ye azo ba prépare kosi nazo ko sabino tena ba maso yango omona maso na ba mama nkosi akotela ka epo ba pesa na ba plan Alexa Sernaï akenda osala test na viva la musique babenga naï donc Thomas a une vision comme un grand asimba kisi asala nyonso akoki kosala o nazo basoki tembe aleka ayebisa bino ke na okosa nga kosa makamte batu na nga bapesi information akenda ka kosala test na viva la musique avec beaucoup la benga naï pour bamonaka ba forme na ye bamonaka ndenge na ye bamonaka ye vraiment na la musique aussi mate ayebisa bino vérité so na okosa nga kosa te nous avons bien informé pour na kola batu tout oyo basala ba star ya Congo ba star tout à Congo nazo ki chance à kozala na bango na ki petit na bango na ki bien encadré et calamité dans sala tourner na Suisse to sala émission na Joe Mubia la Kawakubo to sala émission na Titi Levallois to sala émission na Dinom Pakasa ba staff over ba vandisaka Victoria ba Koloma Solo et bon mon a deux na quatre na bango baza ba oncle nanga ba cousin mère nanga donc na kosa makamote donc toza na guerre ese bandi na banda ko sabino ke to na guerre ya moni balingaki ngana leka na TVT balingaki kanga leka na TVT zana mutu moko abengana biso na TVT les années Marceline a constaté ninga lobi bomoni be bakati po ani po akoma iko panza poke. Pourquoi vous savez pourquoi lelo oyo émission avant banda balekisi Olive Lembe sur base de quoi au moins so ko ya mbonga Kabila akotindika yo olakisa ba image faut batu boyeba ndenge moko Olive TV ezali chaîne ya Olive Lembe Kabila famille mobimba bayebi
boye sanga Thomas azalaki awa ba disque na yenga mutu na yenga na produire azanga mo akoswa mbongo ko maintenir TV plus de 3 ans zongwa ata miracle là so boye bien que kozonga ne poto na 85 ateka lupango ya cousin na yaza na Berlinga na 2 personnes ser na lui c'est-à-dire les ana batu ba na posa ba nginda ba na posa ba bonga au détriment des autres. Il y a un autre Sabino Bazumbongo, Mapsa Zumbongo, moi c'est Mapsa Zaga rwandaise. Maman na yaza mu Congo ba Congo, papa na yaza rwandais, cousin Kabila. Moi c'est Maps, ngam na zolo bango soki tembe, ayeb Sabino botala misu no botala mbunzu na ye, bo mona kaza rwandaise. Bango nde ba pesi bango mbongo. Sala papa kase Zaga Maps. Ya somba na mbongo, somba banda ko belé na mbongo pe perdre. Na mbongo pe perdre. Alors ba yesu koyo kozwa muto oyo bobengaki ngoma oyo asotoproclama ye moko président bapesi ye cop parce que ngoma tosolola mokolo babeta ye na émission ya Marceline moto ya liboso ayebaki babetaki ezanga nayebisi ye monde babeti yo mpo toza kosolola na yo akotela Chibwabwa abomisi mutu na Londres garçon wana akufaki mpo akuti Chibwabwa na mwasi na ye na ndako yango akende kosevange akokufa me ngoma azwi idéologie pa Maps leka boma makambo esalama te. Alors Salomon et Kanga baza bato bakomi mamona bilanga te po ba nationaliste ata bopesi bango mbongo bakolia bako détruire biso bakoloba vérité. Vérité de leko mona. Ngana kosa te no ba vérité. Donc muto azoboma mboka oyo ezali Maps, ezali ngoma, ezali Sakayonsa, ezali Vieux Thomas Nkosi, ezali pena bienvenue. Po bienvenue azo bazo yuzi. Alors bana mboka na sali breaking news pour na Sabino ke biso ne kanga to ba requin de ba sivera mai biso ne to sivera mai poto na mino milai mututo okoza na mbenga okoza baleine so kuta na requin okodoka biso ne to so contrôler mboko parce que ngana za esprit supérieur en nzambe mutatina awa bomoni ba sali ba émission na osenga susu na zo ba ina aleka so sala so émission mususu po o ba sala gone zo kanake ba sala susu émission mususu ba kosa suma ka mususu po wana basali ezokana te Vieux Simaro alobaki boya mbongo mabende etiaka makelele mesombaka lupango te. Vieux Simaro alobaki mbongo mabende etiaka makelele mesombaka lupango te pona nini eza lokola bino bosali ba vidéo boleki na TV po bo détruire nga bokosenga makambo sans impact congolais aboyina ya ndimine nzote bo bandela bémission mususu bokosa makambo mususu donc congolais boye bango to na guerre bopesa bato wana mbongo te botalaka pe chaîne na bango te po sikoyo botala sikoyo lokola Marceline na longo na TV Ludi Kachumbi aroya ba pasteur nyonso ba parcourir oya oke Ludi wana baza ba PD ya Maps akomisa bango ba pe bakomisa bango basi na bango na mususu pasteur ya restauration à Manchester basi ya Maps abimaka mibali na mibali o nazolo bato koke même na côte nazolo bango po ba PD ba franc-maçon okomona bango nyonso baroya parce que terrain na bango ezali bate ya bino sango malamu ba distraire bino yango monaki ba montaki nani muyombe gauche ngoma aleka na te face à biloko wana pourquoi ngoma oyo ngombo aza président IDPS na ngoma bayokana na te parce que ngoma c'est un aventurier yango nalobaki awa na UKT Maps na ngoma nzamba osungaka tokutana bango na Belgique bien na France bien na corriger bango copieusement parce que ba aventurier baza bato bazobebisa combat ba bato batini bango ba détruire ba communauté ba mama na l'église wana na ers ba mama mingi bazana ba diaconesse ba bota na pasteur na ba a viola basi mususu soki ba mama na bake ko témoigner il faut que de 20 ans na prison ndenga zawana mais ba mama bazobomba et makambo na zo ba pasteur tout ba yebiam lokola toza na guerre o eza médiatique eza pe guerre ACC ngana na nzambe nazo kana sauver ba congolais soko sambela kuna bima kuna po ezali monde diabolique ba réunion na bango bazo sala ba Jimmy Chwaga ba koyawa o ba nani ba pasteur wana nyonso bo kende na internet bo beta na Google bo mona ke ba bata formation baza ba sali na nzambe te Marceline je crois na yebisa ki OK batu wana ba batu mabe ko travailler na bango te oyoka yenga te lelo o mondenge ba sali yo parce que ba use yo et puis sikoyo ba boaki yo alors bolanda biso nyonso tout ozongi na internet total asiko ba nombre combien bato balandaka biso congolais bolandaka chaîne wana te parce que ezali chaîne moko
eye mpona kodétruire bino eye mpona kosala misala mabe oyo aza na matoi ya koyokayoka aza na matoi ni wate ayokanga paster mosusu aza koleka kuna paster o Paul Kabasele azali sous la malédiction botuna bato nyonso tu bauta na armée d'éternel le pasteur ayiba mabonza l'absence ya pasteur Sony pasteur Paul wana walekaka na TV wana azali même pas pasteur le docteur Paul ayiba bofrande na armée d'éternel pasteur Sony alakela mabe baza ba première promotion ya armée d'éternel biso to yesima mais pasteur Sony abisanga na s'approcher na été parce que yena pasteur Jean-Marie balakela ba mabe po ba kimaki na bandimi bakendeki na église. Et le loi les gars na TV azo de la bino ka pasteur mais il est sous la malédiction banda na Kinshasa azonga na Kinshasa général Sony ka futa rockmer abonde la pona parce que ça sous la bila kelmabe o nazo loba na ko sakate bo ben na Kinshasa ba yesa bino il a été maudit parce que ayiba mbongo mabonza armée de l'Éternel a dépassé Sony aki na poto atiki ba l'église batika ko yiba mbongo batiko yiba l'église ba kimi ba bimi l'église pasteur à la kela ba mabe ngana ko sela makamte tozana bitumba tozana guerre ba Rwandais bakoti basomi ba pasteur basomi ba président communauté basomi même biso ba proposer biso ba mbongo to boyaki to koka ko so mbongo na to le mais totali ke so to le mbongo to kanga ba muno mukolo mapsa yeba ke ngana yebi ke mwasi na za rwandaise salwana papa kasi sala ye to sala réunion et kanga za témoin proposer nga mbongo 6000 livres na boyango pour na yeba ke so na mbongo na ye na kokanga munoko et mapsa tia nga mbongo na compte na nga ba 300 livres 3 fois soki nazo kosa atuna bobo tuna ye soki na kosi atia mbongo na compte nanga botuna atia mbongo pona ni nonga na kosela mutu makamuté ba combattant nyonso oyo bokende kuna peut-être boyeba yi makamuté il est grand temps to sala inito sangana souci na biso za Rwanda balongwa toyaki na poto pona libela te so bino waki na poto pona libela biso toyaki pona poto libela te mboka na biso on est mieux que chez soi mboka na biso c'est occupé ba bo mabato bazana ba poisson bazana ba nyonso maps azotonga immeuble à monene na chani metal à 2 étages oyo lupango oyo Mugabe nani Mugalo apesaki alors ngana sina lobi makambo nyonso na koyi koloba bino mo bomoni preuve que bato bazana biso te ba étranger bazo travailler na Kabila baza ba collabo bolanda bango te bokenda na église na bango te so boyinga malam so boyinga te etali bino message spécial na ba mama nyonso o bolobi bozolanda on l'appellera femme ezali vision za mapesenga na mama bena soki bino bo copie yango po bokenda ko soutenir ba Rwandais ou bazo use bino makambo esalami lelo ete ya bino TV wana eza ya Kabila apesi mbongo ebele apesi ba pasteur apesi bana boye sanga lelo pasteur oyo azaki pasteur ya Kabongo azaki pasteur ya Kinzamina alandaki nkosi lelo azabi mwasi na yaza na koma po nkosi nga Alexei boye sanga mama oyo azaki kosala intercession azaki kobeta matsola mabala mama Aline azaki métis azali na hôpital na koma po RC ngaki Alexei donc azali bata ba franc-maçon baza bato bazolekisa bato baza bato bazobima na basi na bana na bango baza ba violeur pe bazali bato a pe perdre ezaki spécial breaking news oyo nazaki na mwa kolobango wana vraiment bino bo bomoni bobengi ngai pasteur oza prophète na banda kolobela bino banda neni banda mokolo nini na banda koyebisa bino ke bato wana baza na biso te lokola boyokaki nga te sikoyo bino mo bokomi komona kolomboka asalaka ndeni soki eyindeli kolomboka asengaka pardon ase réconcilier na bandeko na ye bacontinue combat. Marceline oza très important na communauté mais faut yokaka biso mikolo nayebisaki yo ke bato ebele ozotambola na bango wana baa bakolabo bato ebele ozotambola na bango balingi yo te lelo oyo moko moni na félicité akimi lokola comprendre yango bato wana nyonso tu babayina bani basombi bango likolo ba 100 livres ba 50 livres baza bacombattant ya lokuta baza bafaux combattant nga na kokoma gouverneur ya ville ya Kinshasa na kodile na bino pasteur nyonso tu asombi lupango toyebi bakombo na bino na balupango osombi likambo te eloko eza bien nayebi bakombo na bino nayebi baadresse ya balupango ntango na okoma gouverneur ya ville ya Kinshasa tokobotola balupango wana ekokota na babie malaki kolomboka lamuka merci.